Je pense que ça, c'est. Quand je vois, par exemple, c'est plus, quand je vois Fally, rendez-vous. C'est grave. Ouais. Vous savez que c'est très grave ce qu'il fait Fally. C'est très grave. Je sais, genre, c'est genre, nous, on se dit, nous, on a démarré, moi, j'ai démarré, j'étais à Creil. Le vieux, il commence, il est à Bandal. Il est à Bandal, frérot. Il fait des trucs que moi, qui ai grandi en France, je ne peux pas les faire. Tu vois ce que je veux dire? Christian Louboutin a publié qui va photo Bastar News va participer à un événement naïe. Total, est-ce que combien de j'aime chaque photo est qui? Total, grandeur à Fally Ipupa. Whisky de courtoisie 334. Oupaye Banité 53. Tala Fally Ipupa 1.7K. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up Kinshasa, big up Brazzaville, big up en Angola. Katazoba, la chronique Intello, vous revient dans son nouveau numéro, toujours sur la même chaîne, Boalwood TV, avec Yemei, la gourou de son temple, Eagle Woman, mère des aiglons, la chevalière en or. Toujours et encore, Tujali, et présence ndé, et l'équignoso. Yango bisope tout ça kakawana toujours pene et toyebelaka masolo ndenge kenda. En tout cas, nous saluons toutes les personnes qui ont eu l'occasion de nous suivre en ce net moment. Vous qui êtes tombés sur nous par hasard, vous qui nous suivez habituellement, eh bien, recevez nos salutations. Si vous êtes tombés sur nous par hasard, on aimerait que vous restiez avec nous, que vous fassiez partie de la Boalwood Family. Et c'est la biso qui tourna elengi. Si vous êtes déjà habitué, eh bien, palina binu yango qui tourna elengi kandingi zalaka. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce nouveau numéro et le plaisir étant partagé, laissez-moi vous le rappeler encore une fois de plus qu'on est ensemble et qu'il y aura pas de souci. Mwana changu oyo kende nango doucement kandingi ezalaka nayebisa yo kitoko nelengi toujours en mode parler en mode kin nayebisa yo elanga eza makasi awa bandeko poto bino bozawa te nayebisa bino elanga eza makasi ya kosakana te. Donc bao baye na vacances na kin, j'espère que bao sepela na climat oyo elanga eza makasi pona minute onde na so moninga ndenge na mizingi elanga pena oto bando yemba na kala elanga kanga bane yangoyo et franchement il fait très très froid et j'espère que c'est un très beau climat pour certaines personnes. Alors l'autre bêta qui contre Angleterre na monika Congo evandi kimia sur omoni boye to gagner te natali match te natali pe score te na hotel ngo sima na monika mboka evandi nie so mboka evandi nie boye bagage makudile yoyo et voilà. Bref, alors eloko meminga mbango awa en tout cas na koti kaka na page na monaka otuare na bwaki abwaki vidéo. Donc Otu Arena a filmé les bisons de nini a monté panneau à sika et concert a Fally Ipupa. Donc date il y a sold out déjà ils ont mopanzi et ba confirmer les bisons deuxième date au babaki siwana. Donc déjà ba matisi yango na ba panneau, ce qui veut dire que c'est confirmé. Et donc voilà, save the date, prenez vos tickets Fally Ipupa Ozala du côté de l'Angleterre, ça sera en octobre et ba warrior tout kandingi zalaka bolenda côté wana parce que ba adversaire lembele adversaire azalaki wana koki na makambo te balongoli na premier mi-temps balongoli umbuka adversaire lembele koki na makambo te donc warrior zala wana
lenda na otu arena neti na filme pona okoma histoire na yemoko Fally Ipupa nayebisa yo eswaka botie date na Londres bato mibale yo ba annulé pona Ebola moninga bamati pano ba confirmer deuxième date yango era komo benga Fally aboma ndule esekisaka mabe kombo wana natali era na live moko boya bakomo benga Fally aboma ndule Fally mna yo oboma ndule kufia wata Zénith de Paris ti siko billet ezo bouger te toyebi te ba Spiritas balali to pe ba warrior baboyi na bango kokota makambo yango billetterie eza ko bouger te. On est à 2 jours de l'événement donc espérons que na dernière minute la muka pour ba congolais balingaka makambo dernière minute espérons que eko bouger nango Zénith de Paris héritier watande encore Zénith to bagolwa ba obundisa ngo mabe Zénith awata bagolwa ba obundisa ngo po soka wata beti Zénith ba mona kokani mba mona ferry voilà alors de quoi va-t-on parler Fally Ipupa azaki na 9 ce qui 9 je crois za boîte de numéro na Kina place ba invita ki ye to moni ndenge bato bazoyemba pepele nayebisa o mikolo aboma ndule pena kangi ballon makambo tu ezaka na maboka Fally ozomona ba master bazobeta ba plan ba nzembo ezobima me makambo evandika na maboka Fally qu'est-ce qui se passe Nautoka générique moko Bill Clinton abwaki na leli yango fort singa famille bende na kata na kate nandimi yozo na yole devant ya bile abwaki boko na goût bakia kitoko mais au mona la bali vandika na maboka Fally ça va pepelelele non franchement nga makambo ekomo bangisanga sans blague ekomo bangisanga ballon evandika na maboka Fally Bill Clinton félicitations générique tokos na olela ngo mabe singa famille bende na kata na kate nandimi yozwa na yole devant kote moko azoba nzambe sunga wera na leli ngo mabe générique yango lokwa prière générique mo lokwa prière kote moko akoti indépendance boye lipanda mwa ndingwana le 8 mars Bill mais makamba kolobeza na générique wana mais déjà c'est un très bon son na leli yango mabe ya Bill pena bwaki pena na caché na ndenge monseigneur dango akindaka na sepeli parce que na retrouver pena Bill na kati ya na caché na ye quoi ozomona abwaki kitoko na tali pe you madash featuring héritier wata bayembi kitoko mais omona ka boye ça va pepelelele ballon kana maboka Fally qu'est-ce qui se passe les gars Nathalie pe zozo machine abwaki bon mo wana ya 2 minutes bina salari déjà grand travail na commande ya ba texte ya kilo ozomona ba master bazo travailler en tout cas ce qui est bien la jeune génération ba obunda otala kuna zozo machine abwaki you madasha abwaki moi featuring moi nini mais ballon evandaka na maboka Fally les gars tozoyeba te Fally Ipupa découvrir nini oyo ba musicien mosusu ba découvrir te en tout cas moi ça commence à me faire peur ozomona mais bon c'est des choses alors nous allons prendre des vidéos après ngana opakolango couleur kande tout salaka couleur ne tombera jamais langue ne cessera jamais d'exister Tolanda d'abord témoignage ya que black après on va revenir pour topakolango couleur tolika. Je pense que ça c'est. Quand je vois par exemple c'est quand je vois un rendez-vous, c'est grave. Ouais. Vous savez que c'est très grave ce qu'il fait Fally. C'est très grave. Je sais, c'est genre nous on se dit, nous on a démarré, moi j'ai démarré, j'étais à Creil. Le vieux il commence, il est à Bandal. Il est à Bandal frérot.
Il fait des trucs que moi qui ai grandi en France, je ne peux pas les faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très grave quand il arrive comme ça, c'est une fierté pour l'Afrique. Ah ouais. Et je pense que par rapport à ça, et nous qui sommes derrière, parce que ça reste c'est le grand frère, tu vois, nous qui sommes derrière, je pense qu'on est en train peut-être d'arriver dans ce truc-là où... Et voilà donc, ce sont là les témoignages de K-Black envers Fally Ipupa. K-Black qui nous fait un vœu sur Fally, qui avoue que ce que fait Fally Ipupa est très grave. C'est-à-dire qu'il y a en tant que mon apoto, il reconnaît que ce que fait Fally est grave, et même très grave. C'est-à-dire que bango babandi bandoule na poto, ça vaut autant pour Maître Gims. Hein? J'espère que Maître Gims place à ça ayokaka. Bato va comparer à Fally na Gims. Je pense que K-Black a eu une bonne réponse. Oui, à Pessibino déjà. Donc si K-Black et yokanga K-Black. Black M. Et K-Black quoi? Na confondre K-Black na Black M. Black M de oya bimsaka misuboy. Akanga basuki et o K-Black. K-Black et naza on est équipe. T'as les Philippe là. Chez les Liboumou plein. Et ben on te va bétango. Et ya, j'ai plus respect pour les ya. On est équipé. Sous canasson. Alors, K-Black qui avoue que ce que fait Fally est très grave parce que lui, il a commencé à Bandal. Et aujourd'hui, Fally est en train de faire ou d'accomplir ce que beaucoup d'artistes, chanteurs, musiciens qui ont démarré en Europe n'arrivent pas à réaliser. 2 stades de France, babandi musique na poto basali ba succès à makasi, babeti en autant. Tozongaka na époque on est équipe K-Black naza wana dega sakado tango babano babimi pena bakomo réuni tango ba K-Black na ba naza pena carton na bango pena salamaki na poto parce que na carrière ezaka na moment moko boye moto a carton na tango pena époque na bango carton et komaki ils n'ont pas pu faire ce que Fally est en train de faire là na minute ya ozomona. Donc, ceux qui reconnaissent, ça Fally respect na on va bien gagner de gouttes. So moni mwana poto benga Fally de gouttes na pete timba. Et timba c'est qu'à comprendre que ya yo ankuma na musique. Ozo mona ba Fally siko ba bénéficier na popularité ya ba africain na ya diaspora na o baza na Afrique. Parce que si fallait bande musique na banda loana azuna mitema ba congolais ou baza awa azuna ba congolais ou bakenda poto me makila na bango réclamera bango kaka na mboka ozomona asangisi na ba communauté africaine ba Côte d'Ivoire et ainsi de suite et yango mona katang ba obeta na ba poto wana ba ça les répondre alors que bande ko na biso bakenda ko banda ndule na poto ba se retira moi moké na communauté ba koma na bango ba français ba koma na bango au fait ba perdre moi ndambo ba communauté parce que remarquez so Gims azo beta bato ba préférer ka Gims atondisa ne salle na mindele ke na ba congolais to na ba africain et ça déjà moi ndambo a perte ozomona et ça moi ndambo a perte déjà ba koli na bango na poto bazo éducation ya bana poto quoi de plus normal. Banazana ba K-Black tang ba beta na poto rare mona ba congolais o balinga rumba ba ke kote ba concert bana wana ozoma donc quelque part Fally ana bénéfice wana ya ba rumbiste na ba wesh asangsi bango et matisse lié popularité contrairement na ba Gims o bazalaka kaka na ba wesh et ba Gims na ba K-Black bazaka na ba wesh so yena bango na public a rumba moto akota bilo na bango na rumba zate ozomona miso bakendaka na ndenge ka mwa curiosité banini mais ndule pene ya sentiment ndule nde congolais lingela yango na rumba eza pasi po akota babiloka ba K-Black na ba Gims. Donc bref, ceux qui reconnaissent les efforts de Fally ils prennent le temps de le dire et c'est une bonne chose. Omoni ba Fally so bakimaka na ba poto nde marambo tout lelo eza te ngana za suna vandi boye na lobi mais la plupart des artistes
oyo bazoya kobeta basala na poto eza bato basalaka carrière mpe bavandaka na Congo bavandaka na Afrique. Noko Lias Emile Alias aleka Stade de France wana ozomona bamisien tu bana bapoto wana baleka Stade de France wana bamodogwa barambwa ba CNN ba Gibson ba Eric Tuti banani suto kotanga bamisien tu bakenda bapoto wana baleka Stade de France wana baleka pe Bercy ka wana basalo wana tu baleka yango wana na ba metro banini misu pe na makolo pe na oleka na makolo boye mais oyo bosko baotondisa yango ezaka oyo bandimaki kotikala na Afrique construire carrière en Afrique. C'est là où je vois que l'Afrique c'est quelque chose hein? C'est là où namonaka importance ya kozala na Afrique malgré Afrique yango eza bacondition nango bien te makambo nango bien te mais Afrique ekopesa makambo oyo mpe poto ekopesa yo te parce que regardez Fally aujourd'hui natalaka carrière a Fally na bamisien tout bakima na poto pareil mpona bacomédien tala bacomédien tout bakenda na poto oyo batondi na poto bazoleka basale wana bazoleka batéâtre wana batéâtre de gymnase bacasino de Paris etala bango wana. Mais vous allez voir ka o bazouta Kinshasa nde bazokendo tiaka badate na bapoto wana. Donc quelque part so totali pena bien on dirait carrière pena so ningo sala ngo bien ezala no na Afrique. Soko keva na poto wana seke oke koma na oka moto simple bomino carrière. Ozomona ya omoni quelques comédiens bakoma toujours à cheval entre Kinshasa entre Afrique na Europe. Mona moi muke na kin moi muke na poto pour bameka au moins ko garder les deux pieds sur terre sinon so vandi na poto carrière elali tala bao batikala na Afrique bazo oser kokende kotia badate na poto mais oyo balekaka basali wana tous les jours balala nango balamuka nango bazo oser te comédien nini na poto héros ya ochata Casino de Paris groupe nini ya comédie na poto bako chata Casino de Paris héros mais batondi na poto ebele so babimiseli bino ba comédien o batondi na poto ba mais o ba groupe na ba groupe te eza ba groupe na ba groupe batondi na poto mais aucun jour bachata date na gymnase omona ka sila uti awa akiko cha date kuna Bellevue ko utawa akiko nyata date kuna. Donc dans la vie quand tolobaka Ndena lobaka, la vie n'est pas un choix, mais dans la vie, on fait des choix. La vie, c'est un cadeau. Elle nous est donnée. Mais dans la vie, on fait des choix. Ozomona. Donc, fali soka salaki choix ya okima na poto beta kayu. Nde biloko nyonso bomona o ezati. Nde ezati ya osala ngokan. Poto kayu nde kayu. Tango po beta kayu bo talent pe kitaka. Talent soko za ko exercer yango te kitaka yango monaka ba Noko Lias bakoma na banga o bakoma wana zomona. Donc moi je pense que oiza maman na leçon pour na biso ba artiste il faut te ba vraiment ko tala makambo te ba vraiment ko sala ba choix na biso. Moi je pense que Fally avait toujours une grande vision à carrière na ye ayeba ke ngaso na kimi na poto na tikali na bando beta kayo tout est mort. Il faut na tika en Afrique na kemba na bunda. Tina kende ko conquérir basalwana. Ozomona. Ça peut paraître dingue. Hein? Ça paraît dingue. Ba mission tout ba na poto muta ko tia date na poto te mais o bazo out Afrique nde bazo oser ba date. Wata yi wana obeta Zénith. Ozomona wata obeta Zénith. Ba grand chanteur, ba bon chanteur ba na ba poto wana. Mukoni ni ba ocha Zénith. Ozomona donc lupemba eutaka nango na Afrique. Lupemba penezaka na Afrique. Yango na foko yebela. Na carrière il faut vraiment koyebela. Donc Fally Ipupa est en train d'accomplir ce qu'il accomplit là parce que il a supporté ya kolona en Afrique. Atikali ya wakembi abondi aloni akomi sikoyo
basali gomo tosa muta vanda na Kinshasa aocha salle na Londres salle tosi babaksi deuxième date O2 Arena Congolais nini ya chanteur ana Londres akocha date na Londres avanda wana lala wana acha date wana nzambe na ngai totimba ba musicien na ba artiste na ba comédien totimba poto eza bien mondela bongsa makambo nyonso mais soko ndimi kokemba na Afrique oko risqué pozwa oyo bato mosusu baozwa te na bapoto ozomona mais entre temps Afrique yango mpe soki carrière esileli yo awa eke oyebaki koconstruire carrière te omona pena mingaye ozomona ya baartiste bakoma opofere carrière esilela ye na poto mondele asaleli ye makambo déjà bien aozane bien ke carrière esilela ye awa mais en même temps soko signé mpe kokemba awa oyo bandoki ebeta basale nde bawata babeta oyo baemeli ya baokoka te emeli atiaki makelele awa date na nga fali azwi date na nga na ndenge achangeaki date na concert yango soki ebeta te nti lelo toyebi position te basele oyo pareil mbangaka ebele na réseaux sociaux sala ta ya 300 places na poto baokoka na bango obeta te. Tous ceux qui vivent là-bas n'arrivent même pas à réunir 200 personnes pour un concert. Misusu ba voix et baby, misusu mingongo ekoma cassé. Donc compliqué. Kaka bao batika en Afrique ndi bao kende ko betaka ba salle na ba poto wana. Donc bref, totimba. Alors nous allons passer à une autre vidéo. Tout ça la ndi tout ça la Tolika. Christian Louboutin a publié qui ba photo ba star nyonso ba participer qui na événement na ye. Total est combien de j'aime chaque photo ezwaki. Total grandeur ya Fally Ipupa. Oyo aza na 64. Mosusu wana na 53. Jaden Smith 75. Asake 140. Smith Yemoko 110. Oyo ayebani kombo te 56. Yemoko Louis Boutin 80. Famille Smith, basé 75 combien qu'on a. Au peso combien? Ayebani kombo te. Whisky de coup 334. Au Payebani te 53. Tala Fally Ipupa 1.7K. 442 commentaires. Au banga Fally. Ba obinu balandi wana ba 50, ba 60, tout ça. Makambo yango oyo kana zoloba. Moi ça commence à me faire peur la famille. Ballon car na maboko Fally. En tout cas, ce qui est vrai et sûr, c'est que depuis le Stade de France de Fally, Fally a augmenté ses nombres d'auditeurs na Spotify, a baxi nombre ya abonnés na chaîne et puis na ba page na nyonso. Et on a le bagage. Un artiste, à chaque fois que tu fais un grand événement, au baksaka ba fanatique à sika, au ba yebaki yo te ba yeba yo, mususu ba dako linga yo te ba linga yo. Et c'est comme ça que ça se passe. À chaque grand événement, artiste et tout, à baksaka ba abonné na ba page naï. Plus tu en fais des événements, plus tu auras d'abonnés et de followers. Plus tu en fais, plus tu en auras. Moins tu en fais, moins tu en auras. Donc depuis qu'il fallait abeta ba plan Stade de France, sorti à XX, et baksela et makambo. Et baksela et nombre d'auditeurs. Alors si on peut aussi voir, à part Louboutin, défilé à Louboutin au Fally à Kendaki, donc tant que défilé salami sili ba publier ba photo na page officielle Kanding et Zalaka. Si vous faut mon ba followers oyo bazolanda chaque artiste nde ba auto tangela biswa. Donc Fally azo lika bango na nombre de likes na page wana. Page ya Fally te page ya Louboutin, mais Fally aza tellement suivi que azuba like ebele na page ya Christian Louboutin. Place au Wizkid, bazuba 300, ba 50 et quelques. Donc actuellement en Afrique, Fally est plus suivi. Où ils ont des preuves. Et ça c'est des preuves où ils ont l'accès qui actuellement Fally a la plus suivi en Afrique, a la plus populaire. Déjà quand album ne bimaki a matissa nombre ya ba followers, ya ba auditeurs na Spotify, c'était déjà quelque chose.
yango moninga tango bagolo bazotuna album XX eke wapi ebungi elimo enga na ba mais vous êtes des cons les gars. Bomona banzembo bango ndenge pasi bazotyango ndenge bato bazolauka te. Dernièrement batiaki yango na boîte moko boye. DJ moko azomix yango tandi bato bazoyemba pepeli. Ye moko aye na boîte awa tala pepeli ndenge ezoyembama. Moto ayebaka nzembo ndenge nini. Il faut streamer, il faut ayoka ngo. Donc, c'est comme ça que vous restez distrait. Bino bolinge beta na kikoso na bino, ebeta na coin avenue na bino, bozo zela XX, ebeta pa vie na bino moko aka na bar na ye moko na coin ya tchakango. En tout cas, il faut zala trop archaïque pour zela lelo banzembo ebeta na babar. Eko beta na babar po ebeta gapi. Nga pena desina yoki déjà pepele na coin na nganda. Ata moi 1 ou 2 fois boy. Po mutu asalaka na bar, soka azana a télécharger nzembo na ye to asombi album na ye en ligne. Obeta na yango. Ozomona. Mais bino siko bagolo bazozela ngo ebeta ndenge ba album ebanda ko beta kala n'époque ba wenge. C'est-à-dire que nzembo ebimi boy. Ezobeta beta na ba coin, ezobeta beta. En tout cas, lelo na ebité soki faut toute la musique ndingwana parce que ba ebete linzembo. Moi je pense que comme il faut changer, comme na ba boîte, na ba plateforme, na ba streaming. Donc bato ba obeta ngo na bar, eza oyo a télécharger, to asombi album, a tie na bar. Ozomona. Donc bino so bozela bomona ngo na bar, boyeba ke na Spotify déjà ezotekama ya osakana te. Alors, tokotala sikoyo capture d'écran de komoko asalaki capture d'écran ya Spotify pour total nombre d'auditeurs selon chaque artiste. Ndesika toko comprendre qu'il fallait Ipupa zonyokola batu. Alors, on va commencer. Fally Ipupa yeyo 2,5 millions ya ba auditeurs 2,5 millions Fally Ipupa. Après Imra 2,2 millions. Imra Landie, après Imra, tozana Didibé, hein? Donc Fally 2,5 millions. Après Fally, tozana Imra 2,2 millions. Il y a ba auditeur hein, na Spotify. Après Didibé 1,3 millions. Donc Imra comment on les cas Didibé. Après Baby Diaz 1 million 1. Kofi Olomide 400 et quelques. Inosbi 300K, et Suspect 95, Ferré 200 et quelques K, n'a pas Suspect 95. Donc, bateau, baza millionnaire na Spotify, Fally, Imra, Didibé, na Borna Boy, hein, et na Baby Diaz. Donc, Imra Petio azoya mabe na mona Imra na Fally azo coller Fally trop na ba stream eza même na ba stream na makambo belé ba plateforme Imra azo coller Fally fort Petio na Imra azoya mabe. Donc Didibé Imra azo le kai na ba nombre d'auditeurs. Donc voilà un peu moi ba statistique oyo elaksaka niveau ya chaque artiste Ferra bunda na ba 200 et quelques cas auditeurs na Spotify. Okozwa disque d'or mokolo nini. Okozwa disque d'or mokolo nini so ba auditeur ba na se au continent même pas 1 million. Même pas 4 ya 1 million ya ba auditeur. Ozomona. Kofi Olomide pareil, ba Inosbi et ainsi de suite. Fally 2,5 millions. Donc neti kaka ba 3 millions moko eza na nzela déjà. Moi je pense que tango obimisa sous Delirium il recommande à peine 3 millions. Donc, Fally est en train de pomber à un niveau mais terrible quoi. Ngai comme bank sanga tout tikalaka un artiste ka moko et quand il na beaucoup d'artistes aussi font des efforts mais tant yoka bango ezozala te bila bimisi générique moi kitoko boyoka ngo. Ozomona singa famille ebenda na kabenda na kekata na kate nandimi ozwa na yole devai oh yabil abominga mabeni loko wana ozomona. Donc
wata pe otobimisa générique moko awa soki balabala babiloko ezobima baartiste baosala mwa baeffort me na ocomprendre te eloko nini oyo baartiste na biso bazokoka kosaisir te oyo ezosalaka ebalo ezalaka na maboko ya Fally. Ozomona nga nazalaka d'accord na Fally ndenge aza koexcele nabetelaki maboko bravo, c'est un gars qui bosse, qui a bossé, qui a rêvé grand et lelo aza koexcele nazalaka d'accord nango mais nazalaka d'accord te totikala kaka na musicien moko na mboka monene lokola Congo. Tozala na litoi ka moko mwa diversité esalaka bien. Ozomona mponga mna nazala so nazwi ntan na nga nayokaka nayoka Yuma Dash nayoki Zozo Machine nayoki kuna esalaka mwa bien ezokasi monotonie elobi nango père moko bo alobi bajeune ya lelo banzembo bozala nango na telefone omonaka les mêmes nzembo yango kaka boyokaka mikolo nyonso mikolo père moko asaloba bonga bi bajeune ya lelo omona telefone otie banzembo otie baécouteur na matoi les mêmes nzembo kaka yango wana oyokaka mikolo nyonso. Bon peut-être pe ezalaka bongo te parce que baoyo baza na Spotify na batelefone na bango ezalaka mwa pasi mpo bayoka les mêmes chansons tous les jours parce que na Spotify oza na océan ya banzembo tous les artistes baza wana ya monde entier. Ozomona loba soki otéléchargeaka banzembo otélécharge otie na telefone obanda oyokaka les mêmes chansons mais soki okotaka na Spotify ba 10 heures ba boom play en tout cas oza na océan ya banzembo obanda koyoka artiste moko te. Ozomona peut-être père wana comprendre ite ke makambo pe koma ndenge wana ozomona mais mpona bao batiaka banzembo na telefone ezalaka pe quand même mwa monotonie oyoka les mêmes chansons yango monaka ya moko na cadre ya kaka ya kokase monotonie tokenda koluka ntina bachef mami okeluka mna chef mami tam tararara 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 adualia adualia mo adualia je voulais la vie je voulais la vie je voulais ozomona donc na cadre kaka ya kokase monotonie tokenda koluka ntina bachef mami tokoma koluka na bamusicien mosusu neti une dame je suis tombé sur elle récemment nayebai na ngai ete nakoti kaka boye nazoluka na makambo mosusu namonaka algorithme epropose ngai nzembo na ye Isabelle soki Isabelle na klike kaka boye nayoki mpe nzembo yango eza nango bien nakoma oyoka na ngai ye mpe nayebi na ngai ye te nakoma mpe koyoka na nga mpe ye ozomona tokoma koyoka na Umu Sangare ka mpona kokase monotonie oyo atie ba ibalama abodegetalandena musoyo musosike na jesafoke alobambela tururu bofurukela oyo sosika na jesafoke alobambela omona tokoma koyoka na Umu Sangare mpona kokase ka monotonie. Nzambe na nga makambo nde ezokende pardon ngai koma obangisanga en tout cas je n'aimerais pas que totikalaka na famille na Fally ye moko comme seul artiste il faut bazala baninga mpe bazala na terrain et osala mpe mwa équilibre osala mwa bien naza contre succès na ye te mais nakozala d'accord te so totikali kaka na artiste lokola Fally kaka ye moko moto azobeta ye moko moto aotya basale ye moko moto ezorépondre baninga baza koannule bazobeta te après comme on dirait yoza yo moko na désert quoi o frère na biso moko mosu ateyaka alobi makambo tu tosala na mokili ezalaka mpo bato batalaka biso apesika exemple moko abi mokolo babwaka yo moko na désert ta mosu na bilamba obanda olata te obanda osukola te bilamba obanda olata te bon pas forcément parce que désert mai eza te mais lokola regard ya bato ekozala te oza tellement yo moko na yo moko ta mosu na bilamba oyo obanda olata no te ozomona tomona yango meme so oza na ndako yo moko ta mosu mère na mwa vacances père na mwa vacances oza no na ndako yo moko mikolo wana mona mwa bolembu mo ekotaka ta mosu na kolave kutu ozokoka na yo te
omona okotambola nokutu kaka bongo na pale ozano kaka yo moko. Donc regard ya bato etindaka biso tozwa mwa batenu moko boye mwa baposture moko boye na mwa nini. Après si tu te retrouves seul na désert tamosu na elongi obanda osukola te olamuki na ntongo boye ovandi no kaka na elongi nosali te moto aotalaka aza te moto akritike aza te moto aofinga mpe aza na ye te ozomona. Donc moi j'ai peur que fali akoma lokola moto aye moko na désert olamuki boye bato baa na bango te yo moko na yo moko moto boswana ne aza te moto bokodiscute aza te moto bosola aza te olamuki yo moko lobi yo moko apo olala lisusu ntongo etani yo moko na désert oluki mai oluki biloko olia olali yo moko na yo moko kaka tu vas t'ennuyer ozomona. Donc bref, on va s'arrêter par ici. J'espère que tobeta lisolo ya Bill prochainement na bato babimisi ba single na bango tobeta ngo na prochaine émission. Code 16 ebungi na studio ezomona na te. Fere aza wapi aosala nini? Code 16 ebungi na studio. Tobeta masolo ya ba album na ba single o ebungi na o ezobima ezoyokana te na o ebungi na studio. Prochainement tobeta ngo. Tosukiao. Ekosuka mwana chango yo kina nango tusema mwana chango yo kina nango tusema kina nango tusema balikole kina nango tusema ekosuka mwana chango yo kina nango tusema mwana chango yo kina nango tusema